أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandeko na ngai balandi babo lingo ya mateya na biso ya Islam na lingala to pesi bino mbote sikano subozali na kumisi nzambe oyo apesa ka mwasi milimo mibala tambola nango apesa ka mwasi nzoto mibala za kutambola nango alors que nzoto mibala za na kati ya libumu esika place toilette na masuba nango bimaka tomona kate na sengi nzambe wana merci nzambe oyo abotisaka koka mwana zotambola abotisaka aveugle mwana zomona abotisaka baba mwana za koloba nakumisi nzambe wana nzambe wazana makasi koleka banzambe nyoso nakumisi nzambe oyo apesaka mibali toli na lilita tango aza kokunda moninga na bango moto azalaki na bomoi alors que moko te akoloba na bolingo azalaki na ngwa envers moto wana bakundi na lilita moko na moto wana nakumisi nzambe wana nasengi ye merci nakumisi nzambe makasi nzambe oyo alongolaka maye nyonso atiaki na mwasi ya zemi kaka apres kobotane na nsima ya mwa pongi moko ya 2 minutes tango alamuki nzoto ezongi ndenge ezalaki alors que moto mokili lo abosani ke nzambe akelaka ye na litanga moko ya makila na guti ya superbe yango wana komi moto alamuki pe na tongo alingi alobela nzambe alingi ayina nzambe alingi afinga nzambe alingi aboya kokumisa mokeli na ye. Quelle force ya ingratitude. Nasengi nzambe wana merci asima ya kosenga nzambe merci nasengi mawa na ye na kimia na ye ezala likolo ya toma na ye prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ba disciple na ye na famille na ye na ba musulman na ba croyant mokolo ya kiyama amin ya rabbil alamin. Nasengi bino na ngai moko elongo to banga nzambe to luka bobangi nzambe ya solo kapamba te soki tozali na bobango ya nzambe te to kozala bongo batu ya kati ya kobungi bandeko balandi babolingo baza kolanda liteya oyo nalingi na kabela bino lisolo moko elekaki entre nga na mwana na ngai ya mwasi na ndako mokolo moko nalamuki na tongo namoni mwana na ngai ya mwasi azali kotuna ngai alingi akende pa réparateur natuni olingo kende kosala nini mwana alobi alingi akende kochanger pochette ya phone na ye alingi revêtement ya phone na ye natuni esali nini alobi pape komi ya kala alors que phone eza ya sika me bato baza komona yango ezaka ya kala nalingi nabongisa yango eza ya kitoko mpo nalinga phone nanga makasi navandi na kimia natali penza mwasi mwana nanga na elongi natuni ayebisanga mokolo nini asuka yo moko vandaki olobi bizaleli oyo ya kala na alaki nango eza esu bizaleli ya bien te na changer bizaleli ya sika lolenge yo oza kolinga kochanger pochette ya telefone ochange mpe bizaleli no olata bizaleli ya sika ezala lokola ya kala te olongwa na oyo ya kala okoma ya sika. Eloko wana ederangeaki nga makasi tolingi lelo to changer ba pochette ya telefone to komisa yango ya sika bato bamona mais doza toujours na bizaleli ya kala ya mabe ya mbindo oyo ezali susu kitoko te ezokosepelisa su misu te tolingi to komisa nde bafone na biso mona nde bizaleli ya sika emonisa bato bamona basepela nango mais biso moko tolingi kochanger bizaleli ya sika te mpo bato bamona biso na bizaleli ya sika. Nasengi bino nyonso tobanga nzambe na ngai na bino elongo mateya lelo ezalaki bongo mateya oyo ekoki kopesa biso réflexion tokomi na mwa ya Ramadan mwa oyo esengeli mutu akanisa asosola achange bizaleli aluka kozwa nzambe me aluka kanda ya nzambe te nzambe apambola biso apesa biso nyonso benediction ezali na kati ya mwa beni oyo apambola biso apesa biso vi mulai apesa biso maye tozali koluka na mokili oyo pe mokolo ya jugement amen. Napesi bino salam esika nyonso bozali nzambe apambola journée na bino apambola pe ba famille na bino na kombo ya Allah nasengi pe na bondeli